Soso. J'espère bon mon faut quand même un joie. Soso yeyo. Soso yeyo. Yeyo. Asi oyo numéro oyo. Bana poto, bana ki, bana mona. Congo Check News TV. Yassine Mutombo. Abonnez-vous. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Oh, on suit mon penza. Bonjour, bonsoir, Nabalandi Nyonso ya Congo Check News balobi makambo makambo Herbomo na kanomi ya biba ujana de la prince congolaise. Moi c'est Balors memikolo yo. Babi que non mervoka moi c'est à peine de la mine fanda depuis na Londres binomi ya biba ujana de la prince faut chat moi maquillage boka moi témoin rouge na mbebo ça la pe moi si moi eleng moi boy kale na bisara bino kata moi je sali mon boss. Babi si bomuto moment na mulu ba pembe ba bon séjour non na Kinshasa bientôt ozonga Ben Bouyamba depuis Paris ba moto no yango wana mingi kaka ne na ebisara bino ba sentiment ka beleng kaka Herbomo na nga Herbomo na kati so bomo da présence énorme ba ujana de la prince obi que non mwana ngoye donc elle so bilo mususu ya bileng kaka ya bileng kaka oui sans plus tarder vraiment en tout cas vraiment kana na ebisara bino makambo sentiment de makambo dans au sentir que ne bozonga bo non makambo de makambo makambo ngo banditi na ebisaki bino bolobaki tremé bomo na ouais sur ce plateau je suis là avec Babi que non noir TV et zappé makambo comme on est sous noir boyeba wana ngam na bimisi bino sko ye moko ne akoyeba ndenge se présenter ming baye bien na ming baye bien pété akomeka nini a présenter ameloba oyo ye azana kati na mutema na en tout cas vraiment na kopesa ye liloba bonjour noir Ouais, bonjour Naomi. Minga ka maître maître privé bon ça ça bino zoate bonne santé. Ouais, ça va qui mes amis. Ndenge ni basango ya noir TV. Non, TV, faut qu'il y ait un biseau, mollo. Inch'Allah, bientôt, mambo est déjà bien, donc karaté. Karaté, Inch'Allah. Voilà, en tout cas, vraiment, quand il y a Sarabino, polémique, n'est polémique, actualité. Lelo, oh, on a un noir na plateau, tu comme campé solo là, ma camp oh vraiment, Bobengela qui a parti à Kuna, Biba ou Djana de la Prince congolaise, tout ça na posa ya noir. Il est là, tu solo la naïe, Boroyo ka payé. Alingi kolobanini amemeli bisonini noir amemeli bisonini batu ba bolingo so ya Congo check bayeba bon ya liboso noir batu peut-être bayoka kombo bayeba te noir ngo aza maître mutamakasi noir ngo donc azana ni batu bayebite mais noir comme on a noir seigneur avatar donc on a ritualiste comme maître spirituel on a pays guérisseur donc Nathan il s'appelle batu connaissance spirituelle et puis Nassal il s'appelle batu donc on a pas cas spirituel oui maladie oui ça peut que oui bah c'est belé bah ça peut abota kate bah c'est belé bah ça peut kitoko mais peut-être kitoko na les autres là ndako mais au baza bilongi mabe aza kitoko te mais asa na danger donc mais na sala pe bakana ko traiter ezala bokeli mbasu donc ezala o mais wana posa okoma mutoala porte-monnaie magique serpent magique donc calebasse magique donc tout donc ezali mais pratique onga na salaka eza pratique o esenga makila batute donc eza pratique eza parmi nature eza naturel. Donc ils ont connaissance oyo nzambe ndenga pesa mutu na métier na ya kosala ngape pesa ngai métier na ngeza yako salisa batu obaza baka oza spirituel. Voilà en fait na kolo bandeni ba bonina so ya Congo check fe baeba noir yo moko muto mi pesa ki kombo to za surnom to kombo na yo penza o ba pesa ki yo na par rapport ya ba prière. Bon
Noir eza surnom na ngai par rapport ya ba pratique on a ça la mingi parce que nga mingi noir oui na nga mingi mwindu na nga mingi mwindu po na molili donc ils ont la réalité ebele et ça la magana na butu mais baloba molili so muto linga molili eza esprit mabe non eza esprit mabe te ponza medenga kela na ba ange na ye na ba archange donc on a ba esprit nyonso tundenga sala na mokili na ye ba dijaka molili bazali ba dijaka pe lumière pe bazali comme si pe ndongo za awa ndongo za boye et pe na ange oyaza peut-être na droite oyo koma bola moyo salaka oyo za na gauche na za awa komaka mabe oyo sala mokili donc tous les gens nzambe déjà préparé tout avant que koma leto mona ngolelo nzambe préparé déjà donc noir wana wana kombo wana zwa yango par rapport ya base pour na chasseur des démons. Donc, les démons, donc, base dans la chasseur des démons. On a des démons qui sont nini. On a des paquets de démons na ozoaye. Et puis na zué, puis na kangi, puis na cage, na warka. Et puis na sali o na sa nango. Donc, démons o eza makasi. Ce que vous avez na lumière, c'est qu'il y a une entité ya ba démons. Donc, démons mo wa munene. Pour Satan na no na mokilité. Les gens des démons qui existent dans mon kili. Donc, pour Satan, soit qui quitte dans mon kili ziki. Pour puissance nae, donc na se déclenche chaka. Mtokoi kozala na capacité wanate. Donc nzambe ndenga tindela suki sae. Peka nzambe yemonde wa baki Satan kita na mokili nda okita ma bomona. Ozoma ndengeza. Donc noir wana, ils ont combo parce que naza basé mingi na satire na molili dona kanga ba force tout oyo aza molili dona kanga bango na détectaka mais ki noir ngeza pratique na sala ga eza ya kubonga batute ya kobisa to maboma te eza ke mutu babundisa yo peut-être na musala balinga ka ote babilo mwa marque ya mutu nga sa ilo mwa mabenga na sana pona osani c'est ça donc mais toi ba question mutu babundisa ye mimi to ke na pas nzambe mais ko yo to meme pas noir yo kanga ya on les olekela batuti enanga mo pe na komo banga donc ba pasteur bazawana po na kanga ko yo pe noir bini yo ndo kanga ka batu o nyaso bazo bundisa to ye bate to non il faut expliquer no biso bien pour tout comprendre. Ah, tout c'est car, mais toi on a candidaté quoi. Bana goma, bana matadi, bana partout. Hein? Bana partout. Bobi que non, soit biba aux gens de la France à l'équipe, après ça veut toujours m'amour bien. Congo check, il est ma camba, bobi que non. Bientôt là, conteneur ya Congo check qui est en kit le 22 avril. Donc bana boma matadi donc bobanga komi tungisa malisute. Oh to te conteneur à mon côté te wana lokuta. Wana ya lokuta en tout cas vraiment wana ya lokuta hein. Bon bo pesa biso confiance babi check inde makambu. Check inde makambu, check inde makambu tala kaka. Hein place Oudjana de la France congolaise aza donc à cause s'arrêter à l'obra toujours la vérité. Conteneur ils ont quitté na kata Kinshasa awa donc chez Domi et ça inda le 22 avril donc hein le 22 avril donc ils ont vraiment ya beba ils ont vraiment ya inda donc bon pesaka confiance ni solo ne makambu nde makambu yango hein yango ba pesa bino hein bakosi bino trop bakosi bino oh pas un mois demi tout kezoya un mois eloko ezoya bana Allemagne bana Londres veut dire bana Londres bana Paris ah numéro yango wana veut dire bobenga et ça bino kitoko et ça bino vraiment hein et ça bino vraiment kitoko makasi na yebi kena bolela ki vraiment hein conteneur makasi yango numéro yango wana 0152 10 59 80 94 na bandela lisusu 0152 10 59 80 94 wana vraiment so bobengi boza de cité biloko na mino comme tokos. Ouais, na ok, parce que le biwana. Jésus ndazala ki wana. Azaki na monsieur Onzamba tindaki.
bato o bayaki mbangu bayaki pas Jésus bayaki mbangu pas Jésus pour nini ezali na bato mosusu moi simo andotanga makila et puis ezali na bato bazali na baka o bayaki mpona Jésus asa nini aider bango comprendre abikisa ozolanda mpo nzambe apesaka mayele epai ya moto ka ye mo mpe nzambe wana so adeside ke napesa mayele na nyama nyama mpa kosala yango parce que possibilité wana ezala donc oyo nasala ezaki bosatan te ezaki bonzambe donc oyo nasala naza na kati ya nature ti babeyanga noir avatar wana parce que naza mutu oyo na maîtrise tous les 4 élémentaires ya nature towana mai towana moto mabele na mopepe même si nous vende awa wana mai na nzoto na oza na moto oza na mabele wana mopepe ozolanda tema déjà ba force wana esprit wana tout yango babeyanga avatar ozolanda et puis que avatar nanga déjà besoin a fait tout élément tout wana dona déjà bango Domino pe boyo pone oza bonzima nzamba azalaka. Oui, nandimaka nzamba azali kaka moko pe nzambe mususu azalaka te. Nzamba ngonani. Nzambe yemo wa miyebiti. Mais azaka nzambe moko ma bakombo ebele. Ana bakombo ebele mais azaka nzambe ka moko. Yoko tenga so kombo moko. Nakotanga neti ba Jehova ne komba Jehova ya komba nzambe. Oyo penda yo croire na yeke no lelo so sale loko famisi nzambe. Ekotanga na bo ngandi na boye nakotanga Allah base na ngana baza mingi na la poche. Je suis musulman, mais la pratique na ngana sala ngana sala en dehors ya islam, mais na musulman. Ozolanda tellement nzamba lobelo mo beke oui, ozolanda mabena moto oyo akomi ko sala lo mo boye sayini et nourrir batu et détruire batu ça batu mabe. Tellement na mambo na sala eza ou peut-être nzambe atindinga ke oui na sala yango zo antanga kombo Allah donc nzambe zo mpanda essaye de donc na kotanga kombo ebeli ba non donc nzambe za na 99 non so bando tanga donc ezwata donc on a 99 non nzambe. Voilà, en tout cas, vraiment, Babodi nous sommes Congo check boyoki comment noir expliquer bino ndengeye atambola kanavi na ndengeye asala ka ba miracle na ye. Vous comprendre comme noir batu babinga babiki noir amona na kate noir apparemment dira banga TV toye baté pourquoi? Bon, eloko oye ba isanga yike pouvoir vraiment non. Pouvoir est en nature. C'est naturel. Nous tous à aboué. On peut besoin dans partout résistance tous les alliés, les pouvoir les alliés. On soit là. Le problème est que nous noir dans les écran, on a bêti numéro, il y a des bossos. Bambong et mana monoko, bambong et mana peka batu, basoso basumba bala. Mais des fois on a ça des fois batu ba sala yango. Non ça la bible batu ba sala yango. Parce que on peut sans courage. Mais non. Mais oui, c'est un banni sur un bêtise au monde où tout le monde parle l'équipe à ça. Allons aller en haut. Jolanda. Na réponse non, vraiment mettre aux ongles quand même continuer. Ok. Nous sommes pas des alliés. Mais un gars naïe, n'a dit bon, Naomi Abiba, n'a bon un devoir. N'a eu mouton, n'a dit simbo on a l'IPK. Pour y aller, il y a peine à mettre spirituel monsieur Bazali. À ça la démonstration, mais on a pouvoir au qui s'abattuté. Bazali. Jolanda. Donc, il y a des sous-sous. Donc, on a mettre sous-sous. Donc, on a pouvoir qui s'abattu, mais on a pouvoir de démonstration. Donc, si on a 4 élémentaires en nature, donc, il y a mieux placé, il y a diriger tous les forces. Et puis, on a bien expliqué, oui, ça est là, on ça là. Et puis, on a dirigé pour un Nzambe. Nous sommes en train de dire. Donc, ça là, bien que vous savez, moi, le mot, vous ne savez pas le mais banda na tiga bioko na tire ballon ngala ngote. Et là en tout cas vraiment na zone sulka na réponse oyo PC ndengo lobi ke non ozusa la makambo mais batumbazo répondre était mais na ta kota la confère na opeka moi ko passa la ba makambo oyo Mara Rajab ye asalaki atumbaki Mara Rajab ye pasalaki ba action o amisaki soso asalaki atumbi soso to ebité est-ce que yo pas okokango azu soso non tuma soso ba ke soso mai azo tumba vraiment awa soso mai ba ndo tumba asagi on so ba nini ke alaba ke nini ke pena yene pena mais mutako sala yango azate bon obendeni oui alobaki yango parce que batuna ki na mona ki na vidéo batuni albiki bi noir et bioté parce que yo za na moto amki miracle oya sala ka do yo komati na pe komba mba iboso na kango lelo Mara Rajab
Pour moi, la radio va baser belé. Sur moi, la radio va wapi. Donc, on se battre. Moi, la radio va baser belé. Moi, la radio va baser belé. Sur on a batté. Moi, la radio va wapi. Pour on a dit que la radio va na ebi a bon marché. Moi, la radio va na bon marché. Confort na yo peka obosala, obosala pa musala mona yo. Yo zoba a ke yo yebiete. Et yepé en même temps aussi à lesquels a été fabriqué à yebi noir té noir azamukie pour bimisa ki sope soso sopa no sumambongo na mususu atumbaki abike no donc yo za l'autre côté do yebi yo pété. Yo pe so a zoba ke no yebi pe ma jabte donc ele ke la boboya na kabo. Non. Toboya na te pour son bien tanga ba kombo ne tira mission musu peut-être ba kombo yo kana na yebi maître Ismaël ya lipempe. Donc il y a les pempes, il y a les pempes, il y a Mwalim Gege Motopela, il y a Papa Mala Ibrahim Mouchoudi, il y a Maître Dodoli, donc il y a et puis il y a côté il y a gagné d'Angéré, il y a Edingwe Motonangenge, oui, il y a Mouchikibara. Muchikibara, il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère. Il y a un animateur et pas Kofi. Oui, il y a un combo, il y a un cahier. Au moins. Bon, condiment, il y a un condiment, il y a que Nakatia Maramoyo, il y a la moto, ça y est, le Mouké. Donc, on a une émission, la musique peut-être $100,000. La musique $100,000 en émission. Mais attends, il y a 500 francs. Et bien, il y a des gens qui oui, nous avons $100,000, nous avons $5, nous avons $100,000, l'équipe nous a $5, jamais. Ce que nous mettre le bibongo, c'est qu'en tout cas, vous avez la capacité de rébiter. Donc, numéro tout, dans la carte numéro, il y a moqué, il y a moqué, il y a raté. Vous comprenez? Je sais que nous avons $5, $10, ce qui est 300. Nous avons donc 500 francs, nous avons $1,000, mais oui. Peut-être que vous avez $1,000, $100,000, ou $100,000, peut-être, na lisu na bendi onwe na lisu. Tout on a même esprit wana le peut-être ba branche bon ça on est intégré maintenant ba étape belé. Peut-être esprit obenga ki wana, vous comprenez, à cause on n'est pas énergie muke mais ana ya belé. Et on est super za munene, vous comprenez, mais ana muke mais ça dépend nini, il y a numéro ndenge ça ndenge et salami. Neti vous voyez oui à juste soso aboki wana izama ya bibembe. Mai vraiment zaki na mulangi ya bouteille. Izama ya bibembe. Vous comprenez, izama ya bibembe. Mai bindeni keno zaki mai bibembe. Parce que dans atanga pe pratique wana ya sali wana na ebiango. So peut que oui pe ba sala ngo. Peut-être zaki mai bibembe, mais mtu msoko da pe ko za ko sema pe na ozamzam. Mai mo bebi mai mo na mabele, na naturellement yango ima na mabele. Yango pe ko sala yango. Nous sommes dedans. Là ça dépend. Peut-être connaissance mutu oza le plus puissant et pas de grand connaisseur dans Zambie. Surtout les maîtres wa kokazate. En fait au moins nayoki kino otangaki edingwe mutona ngenge apparemment serait yo ntimaka yo dingwe batunya sono ntimaba. Natangi ba yali pempe, natangi ba Ismaël yali pempe, natangi ba motepela ba papa mala ibona do natangi ba tebele. On parle natangi pena ye. Ce qu'on a batona nyoso tangi. Nanu vraiment que non so fandi bobi que non te openda te non kokete. Que na kokete na neni. Si on a makamu so ba moto boy. Na moto bon, edingwe ya pratique gagner dangereux. Edingwe ngane to sala ndenge mokote. Et puis tout ça na ba limite ya makambo. Ya za na magie rouge. Donc na magie rouge place ya zali na gagner dangereux. Azana bat oyo bazwa quelque maître supérieur. Mais biso pe côté où ngana zali, tout ça pena mutu to bien ka maître supérieur. Trice magistrat azali. Vous en bandez d'aller, mutu na tanga wana eti Ibrahim Mouchoudi na tanga papa mala wana. Yenda dans wana eti côté na biso. Vous en bandez. Mais na ndenge za teke oui teke so ke dingwa tele nyi wa cheno na tele nyi boye. Ke dingwa sele ngo bani ngana ko kate jamais. Ya za mokonza coup de tête ka ndenga musika ndenga mulile. Coup de tête. OK pour moi. Yoka ndenge autant à combo ya VED ndenga za wana. Aebi. Peut-être pas comme edingwe. Il y a une branche mususu où chaque poids.
pour akoma marque wana asi akoli lo yesu kazande parce il faut initiaka biso pe ata kota nature tozala pe prêt ya ko soutenir ko tche pe poids asi akoli parce ya mamwebele pe bato bamoni na mito asko moment ya ba jeune vous comprenez ba forcer ba ça maman peut-être oye edingwe vous comprenez ça lidon pour yana numéro moté dingwe ko beta ke beti ndenge nini ngana sala ngote yate vous comprenez mais na base côté na bangote na base na ordre na bangote ngana côté na nga na kati nature. Mais en fait na kolobande na ndenge olobi oui oya côté mais bo sambela ka halate edingo sambela da edingo sambela te edingo ye asala ye ndenga zawana asinya impact na Lucifer soga isa no makambwana te ata bolakise mission oyo akoyebisa bino bien que en tout cas que moi na mobali o mambolobi en tout cas nous on prendre ye adora Lucifer ye andimani apesani molimo ne tout mamuto epana ye ndandima yango pour ça mamuto na impact na yo asala mama ndenge na ye nous on pas mengana yo ko adorer Lucifer te est-ce que yo ko benga na Lucifer donc on a bigé oui c'est ça qui on a bigé bien na mamuna salaka mais soit meki ote noir wana ya tout ça ngane bo conforter soit affrontement on bloqué na mulanga na okena ye yo bloqué ndeni po batutu babangaka edingwe muntu na tembe muntu na ngenge siko yo zo forte o tshena kati ya mulai bato babangaka ye edingwe baza bato o baza branché na ordre o ya zana ngo ya longola da batu michopo po michopo michopo ah bon na bini akolo bate pona abimisa michopo peut-être on va te michopo ba misuba on appelle mutu longoli mutu pe longoli ngo pasimbi ngo pe bazali ozo mbande dali peut-être ko bisa muchopo nga longoli mutu songa muchopo na oke bibu na kina zuika ta spaghetti na lambe ngo na komisa na remplacer muchopo na ngezo ngebo ye mutu ozo saondene na kati ya makambo oyo balobi ke soko beta tolo ebaki ozonga sima il faut beta mukongo na seigneur avatar na kati ke pona na ko critiquer peut-être mystère à mutu moko boyete nga na koya na ko sa peut-être mutu moko bani elonga na sali mutu osala ngwa te songa na ye na ko sala yango mais ba ke songa na sali oya yo oya nga peso na ye il faut sala ngo be Jolanda kwa ba miso ba na ba chaîne o nga na lia kana Lucifer za raboya za ba miso ba mona na nte. Oui, na moya voyage astral. Mais elle a besoin de voyage astral. Voyage astral, bon, on va le voir neti. Il y a un primètre, on a bien primètre parce qu'il y a un maître. Il y a un maître moi zali. On a côté en combo pe à ça la pe musique. Ouais, à ça la musique. Jolanda. Neti on coupe ça comme exemple. Neti président oyo azaka ya mboka oyo obebi Mobutu Sekula. Est-ce que obi ke Mobutu bato babengaka ye na batampe mususu asali prière be Mobutu aye ti lelo to na batana mais ti lelo abengaka ye mais oui mais akufa bien sûr akufa mais azalaki pratiquant vous comprenez azalaki base na ye mingi azalaki loin azalaki suceur de sang Mobutu vous comprenez alingai makila mingi vous comprenez tellement ordre on a ko pratiquer et comment ko ça peut que oui na gagné dangereux aux Hollanda na habité ceux qui disent pas bien na habité mais na gagné dangereux na ordre ouais bangwana ba benga kiayaka luambo makiadi luambo pe obi abeta musique no bengema aye na guitare abeta musique aye pe bobo solo na ye abeti guitare na kei mais oui voyage ça on a le bien ils ont connaître mission moko Pepe Calé oui so ça Pepe Calé ku fandeni c'est là yondo yoka oyoka to yoka za ndemo ye akufaka sope neto yoka kaza histoire to bana ye akufaka azaka kisnae faire courte so na ndako pendant 3 jours ke voyage madame na ya fungo nande na banki kindoki yandanga kindoki te ki oui ya kindoki za moni ndoki amuto maele suko bato basala confusion ya kobenga ndoki na mutu apumona poso nguba ba vampire wana ba vampire ba muzuka aya bilo mwa mike o pete so pamela na kombo nzambe il faut akima po Zolanda ezana bato mo boye biso te ba biro musu bazali o peke oui peut-être à ça peut-être des pratiques mo boye zompan ya kobenga ba Pepe Calé wana ki ayepe
abetelo histoire na ndenge akutana ba problème zolanda et donc ça là que oui atika na mabele parce que après ça qui confiance na ye na mwasi na ye pour voyage à ça là na okenda no kende jour moko 2 jours 3 jours azongi zolanda maximum 2 jours mais voyage à ça oyo asala ki mwasi abika ke oui mobile nanga kendaka azongaka mais place oyo akendaki asaki voyage à salle donc tellement réunion ezalaki moins mingi ezwi pe moi temps zolanda er asali retour abana kozonga akuta pe na esprit pour moi na mopepe likolo na besu bazali o ba déjà ya mala mopepe ba likolo na ya mabe bazali na moto ndenge moko na mabele pe ndenge moko tina mai ndenge moko na 4 éléments wana donc nzamba sala elo nyoso kaka mibale ya mabe na ya malamu vérité na lukuta donc ça bituka mibale zompan so be esprit wana oyo RPP kala zozonga ne ba mpesha ki ya saini akoma na destination na okoma tema moi sabi ki mobile na sala ka 2 jours azongi ata la boy 3e jour mobile azonga te 4e jour ndo alerta ki batu soki bazwa nzoto na yete bagana na morgue te mais pepe kala nga sala vie tema bagenda ina ye azozonga moli mwezonga na kata nzoto ekuti maleli nde sali baluki tilelo yana mutu moko taleka na chaîne moko lobake molimo pepe kala tilelo e circulaka tilelo a circulaka molimo na ye na bakanga ngo te peut-être na ndenge na mwa mbongo ekende totana peut-être année oyo sila te baokanga ye moko baokanga ye na wana mosebino ke ba po molimo ne tilelo e circulaka en fait na nyonso oyo lobi soto tali bien mais ça peut ka kibonloki parce que ba pasteur na ba prophète soto monaka makambo no yozo loba o miso lobi o bango basala ngote est-ce que vraiment parce que lobi que non nzambe azana lola bosambela pe ka nzambe biso to sambela nzambe et nani excusez abosa ne komba elle bosse le gros bébé de la presse congolaise on a journaliste à site nanga Abiba yokelo na bisao okana loba na yo ka sangote passer mo amisa bato banzombo na libumu ki mtoke badi ba prière ba mungu so bima ko e ki asimbi prophète asimbi mouchoir boy abeti ba tutu ba ko e hein ba passer ba ebi yo baza ba réaliste na kati ya bible na bango eza secret kabalatisme ezali secret kabalo wana eza ba passer mingi na ba psaume parce que eza na psaume verset muso na kati ya bible psaume wana et puis na verset muso kotanga muto sali asali o mabe motangele verset wana nombre de fois o otangela yango muto na pe batuti na muntu kakufi bibi akebe bu mabe moyelie eza na kati peke oui pasteur avani be mosali na yeba nini mwasi ya boye na ndako apesa ka verset na kati ya psaume atangi psaume be mwasi na pas zongi na ndako yaki ndokiti eza miracle to eza miracle mais on a biso bien que oya malamu ezali ya bonzambe na ya bo satan ezali koyo sala ya bonzambe to bosata nga sala ya nzambe na sala ya bonzambe nga na sala ki bonzambe po lobi place moko ba pasteur moko te ba sala makambo wana banza ki bondoki mais na betelo masolo comprendre et puis pasteur musu to kopera bango to partager connaissance oya zana ngote nga na pesi oya zana ngo pa pesi ngai po nga na ya bona soki connaissance te ti na sala recherche ti lelo. C'est pas possible. En tout cas, vraiment, c'est l'ambiance. Hein? Maître Noir, on a beau comprendre tout ça, la noir. Tout noir, malgré tout, on a un pantalon noir. Noir. C'est ça. Noir. Dès que gauche à droite, on a une ligne pratique. Pour Toyeba, est-ce que noir à Kokoka? Nakoka neti eloko oyo nani kombo nani kombo tanga nani mala Rajab asalaki ya salaki soso azo a salaki soso bimisa mbongo osumba mbongo et en même temps mbongo ngane mna sala ngoyete nda sala ona azate do soso ko sumba mbongo ngane mna sala yango soso se renseigner asala ona chaîne mo boye mais soso na kotanga ata ça na chaîne mo boye Congo Lipanda ya pire bureau na mo boye Jimmy Achoki na Paris na sala yango ndepanaye na zande soso sumba mbongo zaingai yo beteli ngande ke azwaki nde soso apeli moto c'est ça qui est utilisé
Non, tout le monde qui se sont je sais pas. Bon, le problème est que le but est lié Rajabou à Salaya Salini a pris sur son moto. Mais qui a pris sur son moto, après Sumbi Sembo, on a un monagamotère. Et puis on a un pénalité, on a un Adèle Boss, le gros bébé de la presse congolaise. Nabi que vidéo les gens à Chombonayo et après Aola qui s'en mettre Atala Ndenge Mara Jabasala qui ba spectacle na lobby si peut mettre belé mais mettre ngana lingo bangisa ba bonné na bisoté mais au corriger bango kaka ba yeba que non tamsusu oyo asalaki yende ngasalaki numéro ngabaki muto asala ngo azate ubendeni ye penda lobaki que non muto asala ngo azate parce que ye batuna ki matala ki vidéo ye penza boyi batutu abi non ayebiete azaye lo côté aboya batutu te soit un maître spirituel conseil ngana pesa ye pour le que aza confrère na ngai tout ça ne musala mako mais aboya batutu te ko boya batu eza malamu te pour avant ya koma bongo ba bazalaka déjà avant ya koma azali so zo boya mabe pour so zo boya ka akuta na paix na biso ba vata boye aso devoir rebelle de la charge a rome mangote do atika bloko na asala nde musala na ye batu ba sepela c'est ça donc zolanda poto ke na pratique maître yo nga mo ngaba ni meona nganyo so na sala ka sotana ba situ na sala na cigarette. La cigarette. Le problème est que on a le bibo maître. Pour que na pratique. Est-ce que maître yo na so na butu na monde wana yo pumbo na nini? To yo ke na ozo transport nini? Na butu gende nini? Mais na so mutu kande ba tunso bazo ata. Na habité. Na butu na forme nini? Sur plan spirituel. Non, sur plan spirituel et logo tout. Et ça va bien ici, réunion peut-être partout, na Rousana Rouge, pourtant le monde est belé. Le monde Rousana Rouge, le monde est belé. Même si on a bien un avatar, on a ça voyage na mai, na moto, na mabelé, na mon pépé. Vous savez, on a ça voyage wana. Oui. Na mon pépé ça bon, c'est là émission peut-être bien sanga inchallah, sondamba sungi. Na benga la bino esprit mo na benga bino na tampenanga na benga la bino esprit moko ya moto aye ya mupepe aye ya mai dans ma belé tout na benga bango ya comme ça au mona bango ceux qui wa makasi au mona si au mona épisode au premier épisode vraiment deuxième oui ça problème te pour on na sala eloko oyo ye Rajabu wasala mais on sala oyo asali ebo ya mangai onga pena osala oya ngai fa sala yango po yazo ndima mutu te azo boya mutu nyonso msa tota nan voilà to comme na temps ya pratique hein bobanga te quoi moi na sozali bima po za mama mikolo ko banga mama pratique no e moko lobiye moko ebinga osala on a fait une cigarette. Ouais, il faut une cigarette. Mais maître, cigarette, c'est ça, la cigarette, c'est ça. Ce montant, ça va pratique la cigarette, c'est qu'il y a ça. Il faut aussi ça. Ça, oui, to ne batté. Bon, moi, il y a une prière, moi, côté na kotanga, sans qu'il y ait besoin de se battre là. On a prière, mon otanga, et ça, oui, assistance peut-être, il y a ce ma belé. Moi, je mon pépé faut aller Jolanda. De moi, je suis dans la cigarette, on a représenté des choses différentes. Pour y avoir combien de combien de mon pépé. Alors, ça monte, on a utilisé des esprits. En dingue pour le bioana. Pour ce soit, il faut des esprits français là. Mais mon pépé et puis la moto. Pour tous les maîtres spirituels au Sala. La ville à Kinshasa partout. David Copperfield, banani. Avant ça, numéro à ma casse, il faut tout la nature. Attends, à partir de l'ordre de Moussou, Banyataka Mabele, Bamelaka Mai, Bana Moto, Bana Moupé, Penanto,
donc il va ça en beaucoup nanga zon pas n'engagé donc il y a le mot qui va pratiquer et compliquer ngai maintenant va devoir na ko sala ndo ko sala ngade sauf que kota clan ngai zon pas kota clan ngai mais na ba clan misusu tout pour comme tangia mala rajabu ngana bi mususu mais tangia mususu zon pas donc tangia mususu wana mususu ye pas ça la maman ouais wana pas ye pas ça la maman ngo asa maman ngo asa maman ngo ça maman ngo mais habité mais on a aussi un tout ça la pratique à la cigarette et puis au moins deuxième émission on s'est en abino boya on a peine à perdre des fois voilà maman aimé vos kabalobi moi si à pemenzela mi ne fana na Londres maman aimé na bikeno na c'est la colline nga déjà ezo makamango bandit mais aussi sali moi na te donc mawatro coli ezoya hein Brigitte Savané balobi que non maman ngaza mona ba maman mona ba papa donc ba papa boyo kazo te sono boka ba maman Brigitte Savané balobi que non juin mon anniversaire mais non c'est la Brigitte abi que non abi ba udjana non c'est la 2 kilos donc kilo e ko za 50 kuna 100 ba on est tembeti adelio okima ozwata to c'est la cas pratique de kande tulubaki maître azali bo bangate ma boss si bo mutombo au bangate tozaka esprit tomoni maître simbi soso skofo na shimo ke kando baki cigarette soso oyo eza nakolo ba soso oyo asala ki numéro na numéro ya asali alobiki yana mutu moko te oyo asala numéro oyo yanga pe na meka nani so nakosala to nakosala te do ameka nani il faut me casser qu'on a pas numéro bon natana ndinga za boye akwe pe osumba mbongo so qui peut-être kandele ki makasi mais ce kandele qui te eza niveau muke bon moi na ga so qui peut akoloba so qui peut akoloba na ebite so qui bosola pe na awa na plateau na ebite donc yango wana na ebite tokobanda na biso oui maître tokobanda sama mayo je dois chercher le cachet de l'antenne de la routine accent de la routine accent de la routine on est dans la routine accent de la routine c'est une abeille à moto je vais essayer de faire un bon ndenge sawa omoni elonga na loba na yo il faut eba obusola momuke omoni elonga na loba na yo ouais pour les téléspectateurs balanda bien et là on a ça là et ça pour na yé place à ça alors on peut prendre une cigarette on va changer mon encore unjin wala ndax adam dikini cham ko so ensemble de l'autre allo anchi
mutu moko mpe anga suku almete Soso. J'espère bon mon a. Faut cameraman à joie. Soso yeyo. Soso yeyo. Yeyo. Asi oyo numéro oyo. Ndebe bakolia epe bakolia epe batba. Oui, balé. Mais soso mutolini soso abo soso ki ulemba makasi koma na nkuma makasi fort. Demando beta kabato. So lié. Mais maître qui est là non sali boé obi que bangisi batu bana poto ba koka bongo te atana biso a to roba ngole ba so so tambola premier round deuxième round ngamo na opela nzoto mobimba pe na kiti mais na osekate donc na sala wana en tout cas eza émission on a pour donc ba devoir eza pour yo zo luka guerre na ba spiritualiste il faut à la makasi. Il y a des pratiques et des pratiques. Les alliés. La pratique est allée. Domingo le béaté. Batuné batoué que Seigneur Fatal, ça va bon, mais deuxième round. Bon moi on bon et puis bon moi on a Fatal on a transformé. Donc c'est ça. Voilà, maître noir, to comme na suka ya émission na biso, ba monde de la fin na yo, poto kabwana, to bit na bi que nous ya suka te, pe ya bandilité mais et ko continuer kaka, ko le kana chaîne na biso et ça bien. Moi ba mbote liloba ya suka, na ba maître o ba sala makamba lokuta, na ba sa pe ya solo soko lobi. Oui. Et là moko soulever on a vraiment ekimakinga na pe na poso na loba likambango. Bana poto par-ci par-là il faut bailler baquer la monde il faut bailler baquer mambu to salaka original en salaka et puis photocopie na mon pays et salaka donc tout on zamba sala il y a original les ali pe fond na ezali donc bato oyo peut-être va pratiquant oyo bazo pratiquer ba bilo mo boy eza en en dehors de la spiritualité. Donc, bango baza bango calme. Tout ça qui tout ça là il a réunion moko pour na batwana oyo que bazo salir réputation et spiritualité. Bako bana ko bela bango maboma bango moko. Bana bela maboma moko. Na si bo mona ki moko azo ki bakisi na kiti que pas pasteur. Boka ki on boena te. Boka été ngapona tanga kombo. Gimoleka. Azo bakisi na akiti que la pasteur soki wale ça soki nani soki wale ça kabunda wale ça soki oui soki na ba actualité mambo lo ba ito mais na minute oyo ye wana azoleka na ba site ki ba tchele poison te so que ba tchele poison so azaki na monde na biso et poison elingi zo azu bilo nyonso bakosi na mbongo yo za mettre bimisaka mbongo osa mambutu bakosi na mbongo azu bilo na ye ya temple bakatiki kuna. Or que ça n'est pas bombarder carrière na sur la minute poison wana ekotendeni kabunda wale ça ndi pas ça la makamwa te kabunda wale ça aza pasteur ye gimoleka azaki maître ye ndaka na otika bakisi kuna donc batika kwa mbuye batu donc batika biloko na donc oyo ko melani ti gimoleka eza attraire spiritualité attraire makambo ya pratikaka na ordre oya bango sort ni faut à la marque wana Zolanda donc na suna mingo lobate na sir mbalasima ngamone na opela moto mbalasima nde muto ko sumba mbongo dezaka volontaire nani mais na isaka na batu na pe Seigneur Avatar na pe na chaîne na internet Noir TV. Ceux qui bolingi bato balingi ba mona ba découvrir donc oya makasi kolega ona sali oyo en tout cas ba s'abonner à Noir TV donc on a passé na ba travailleurs tous sur le plan physique donc ba tout donc to ba
donc ba bureau na tout ya Noir TV staff mobimba donc ba salam na bango place bazali donc nazali bato poto ba bateki nazate tina vandaki po nasali trop donc communication na bomba numéro moboye ya longola mutu otika na kingwa pamba na bomba ngo on a sali masobo mito sali yango après na longoli mutu. Et là, maître, moi numéro de téléphone, peut-être que tu vas contacter. Oui. Bateau dans la poste à Seigneur Avatar, plus 243 89 1300 188. Plus 243 89 1300 188. Oui, dans la poste na Facebook, comme noir ici à noir espace. Noir, espace, noir encore, et puis ici à Ka. Donc, voilà, facilement. D'accord, merci beaucoup, Noir, maître Nabiso. Bon, mon spectacle, tu comme la souka. Moi, ma banga, aux gens, ma banga, tu es lingate. Bon, ma banga vraiment. Si on a pas ma banga, il y a des sabatu, zoka, donc, en tout cas, mais on appelle ça, merci à Namutumaka. Moutoumaka, maître Chaleur, champion d'Afrique, Nasta Fridaus, flat et bien, flat à Kitoko, place Seigneur Avatar à Kovanda. Donc, pour moi, il y a un flat à Tumusoute. Vous comprenez? Il y a un flat, vous avez un big oui, Moutoumaka Munde. Donc, si on a un problème, ils ont un problème, comme faut Missambo, tout a un problème. Tout, ils ont un canyon, Babokelombass, Makamuno qui est dans les Bossoté, Obo Takate. Babeta papa molemba babeta papa ma donc mamu tout oza que oui oza solution peut-être il y a ba tumisusu ba ça na entreprise ba compagnie ba société minene asa mata protéger peut-être nga pena envier peut-être poste wana ils ont pas meilleur protéger na bete bord nga remplacer donc ba to na poste de protection ba élévation Mamutu dona qui peut être mututu so sambe na église catholique sambe na catholique protestant donc mamonga vata na pratikaka eza andere bonzambe te do yango telinga kutu na poa ya kibonzambe prière pe bakisa ngo pe susu nini force na ngo lisusu zomo donc yango wana. Voilà, mais côté Mabanga déjà c'est bon, clôturé. Non, donc côté on a déjà Nasukiwana. D'accord, merci beaucoup maître. Merci na balandignon so ya Congo check news balobi ke no makamde masolonde bana awa kande na ebisarabino si un problème bobenga biso moi ba remarque tozawana pona ko yokabino plus 243 ya Willy Moussé 90 61 33 460 plus 243 90 61 33 460 wana les animaux nanga tu m'écris sur WhatsApp ou Facebook Abiba Naomi tozawana pona ko solo la mamna bino mettre pe azali wana bobenga kate po sona mambo ebele bobenga pona sa ba sentiment si un problème ozomi tungisa ma mettre déjà lobi yango nyonso bobenye ekosala vraiment kitoko po bo soigner bo ba soigner bino et la vraiment kitoko et quand moi je dis encore ma copine privée oh les ba comme landela biso makamna ngana babi Adèle boss les gros bébés de la France babi moi na moi so azobeta ba 150 vies ba 50 ba 30 yo ziwa peso ta moi ça monene pe akano ma osaka na me amuke lisusu nga ujana de la France to kaini donc rien à dire quoi la lingi binotro allez check. Tout ce cas, mais toi, on a candidaté quoi? Bana Goma, Bana Matadi, Bana partout. Bana partout. Bobika que non, soit Biba aux gens de la France à l'équipe, ça veut toujours m'envoyer bien. Congo check, il n'est pas Kambalobi que non. Bientôt là, conteneur ya Congo check qui est en kit le 22 avril. Donc bana boma matadi donc bobanga komi tungisa malisute. Oh tote conteneur à mon côté te wana lokuta. Wana ya lokuta en tout cas vraiment wana ya lokuta bon bo pesa biso confiance babi check inde makambu. Check inde makambu tala kaka place Oudjana de la France congolaise aza donc à cause s'arrêter à toujours la vérité. Conteneur les autres qui t'en a Kinshasa awa donc je
Domi, chez Domi. Et ça, le 22 avril. Donc, le 22 avril, donc, ils ont vraiment ils ont vraiment donc, bon, ça a confiance. Confiance ni solo ne makambo. Makambo yango hein? Yango ba pesa bino, hein? Bakosi bino trop. Bakosi bino oh par un mois et demi tout kezoya, un mois eloko ezoya, ban Allemagne, ban à Londres, veut dire ban à Londres, ban à Paris. Ah, numéro yango wana veut dire bobenga et ça bino kitoko, et ça bino vraiment. Hein? Et ça doit vraiment quitter au marquage cinéma qui n'a pas qui vraiment contenant un marquage numéro 0152 10 59 80 94 na bandela lisusu 0152 10 59 80 94 wana vraiment ce bengi boza de cité biloko na mino comme tokos Congo Check News TV. Il y a Sim Mutombo. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Oh, on suit mon pensa.